Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Boutique bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or. Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Azalaki proche à Marie Missam, Baba on très bien à Marie Missam, bien aimé dans le Seigneur. La vérité, rien que la vérité. Bozala wana pour vous comprendre la bilo mususu. Bozala pena wana, je vous en prie. Bozala wana pour vous comprendre la réalité mususu. Nga nazalaki proche à Marie Missam, non seulement proche, mais je fus attaché de presse à Marie Missam. Ah bon? Ok. Oui. Attaché de presse à Marie Missam depuis je crois 3 à 4 ans tous à Marie Missam nandé ko travailler en tant qu'attaché de presse tokena ba braza ndeko ngai l'homme de Dieu immortel Kanika Ayebi tokena ba braza to betela ba mbula Ayebi. Sérieux, aux autres présenté par émission religieuse na OpTV au Bandakala, aux allez qui vraiment proche à Marie Missam. Il y a un autre qui vérifier information ce qui est vrai, ils ont force, nettoyo qui m'a confusion côté moi mini. Immortel à l'objet ça y a monté. Denis le Salobi que Marie Missam a bota na pasteur mon alimité et chose étonnante ex danseuse à Marie Missam a yesu ko confirmer information au Jilingandola. Yo zalaki proche à Marie Missam et là on est au mémeli biso na émission lelo rien que la vérité concernant moi na ya Marie Missam. Marie Missam azaki mutoyo pour votre information hein. Nazolo balikamboyo ceux qui na konsi je dis bien naolo bana micro na yo ceux qui na konsi ba musicien ya Marie Missam bazana Kinshasa ba na poto ba nanga ba musicien ya se Marie Missam ba na poto ba na Kinshasa ba nanga na bandai ko ya na ndaku ya se Marie Missam na lemba salongo na bimsumu wana des fois c'est Marie Missam maza na pantalon azolamba pe na fufu nga na vaine to solo na la vérité rien que la vérité. Bozala wana pour vous comprendre la bilo mususu. Bozala pena wana, je vous en prie. Bozala wana pour vous comprendre la réalité mususu. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec un grand plaisir et joie que nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission, rien que la vérité qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Alvid Beya, bien-aimé dans le Seigneur. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana, Antoya, Kolobaki, Nzamba, Moto, voyez, Wapi et Longona, pasteur, Feza, Missia, la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na Philo Mukwaya, Motema, Yabivens, Domo, depuis Londres, Pena, Maman Gisèle, Luke, Motema, Papa, Emmanuel, na Boston. Maman Mami Nzama Lola Amona na Papa Blaise Munga Anna Suisse. Bonzambe na bonzambe. Yesu nde mosuki si bien aimé dans le Seigneur. Vous qui nous suivez de partout, toujours na cadre de l'émission, rien que la vérité. Bah oh bah benga qui bien aimé dans le Seigneur. Bah réaction bah vous Kolanda prophète Deniles Bolandi musicien ya Marie Missam immortel Kanik bah peu Kolanda ex danseuse na bien aimé dans le Seigneur. Oh ya lobby que makam Deniles a lobby eza ya solo que Marie Missam en dehors ya Ruth Missam azana abota mwana mobali moko aza déjà na ba 15 ans na pasteur moko na liberté bien aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a solo Marie Missam en dehors il y a Ruth abota mwana mobali mususu bien aimé dans nous allons bien le découvrir tout au long de notre émission. Toyami moko ok vous voyez bien très bien qui n'est pas présenté Azala qui proche à Marie Missam Baba on peut très bien à Marie Missam bien aimé dans le Seigneur à la personne de Jilingandola. Shalom l'homme de Dieu. Shalom, 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 Ndekonangai Alvina. En tout cas, moi, je suis internet, surtout partout aux Ali. Moi, c'est M. Jules Ngandola, présentateur à Lingala Facile, et puis directeur des programmes, il y a OpTV.
Donc voilà, on est là. Ok. Ndeko Ngandula bande obazola na biso série ozo présenter ba émission religieuse na Optiv au Bandakala ozalaki vraiment proche à Marie Missamou. Ya nde to yo ko vérifier information ce qui est vrai to eza force neto yo ki moi confusion côté moi mingi. Immortel alobi eza yango te Denis les alobi que Marie Missamou bota na pasteur mon limité et chose étonnante ex-danseuse à Marie Missamou a yesu ko confirmer information au Jules Ngandola yo zalaki proche à Marie Missamou et là on est au memeli biso na émission lelo rien que la vérité concernant mona ya Marie Missamou ya mobali. Ben voilà, merci d'abord. Donc je te dis merci mon frère parce que opportunité au Pessingai et puis ça meli batunyo surtout s'il faut le dire. Na rosenga na ba internaute na bisunyo surtout au bolandaka émission la vérité rien que la vérité. Bozala wana pour comprendre la biloko mususu. Bozala pena wana, je vous en prie. Bozala wana pour comprendre la réalité mususu. Na ligne d'abord rectifier le wana ngana za qui proche à Marie Missamou, non seulement proche. Mais je fus attaché de presse à Marie Missamou. Ah bon? OK. Oui. Attaché de presse à Marie Missamou depuis je crois 3 à 4 ans aux Aguina c'est Marie Missamou. Nandé ko travailler en tant qu'attaché de presse. Tokena ba braza ndeko ngai l'homme de Dieu immortel Kanika Ayebi. Tokena tela ba mbula Ayebi. Nazalaki très surpris lokola yo koyoka Denis Les. Je crois qu'à l'émission passée na Ayebi saki yo. Prophète ya da prophète quand même. Te ngana benga pasteur te na benga prophète te na benga porte-parole. Et pourquoi? Denis Les porte-parole, il a fallu Poupa. Vous comprenez? Denis Les porte-parole, il a fallu Poupa. Vous comprenez? Tant que donc il n'y a jamais de pasteur. Donc l'homme là ben pasteur et tiens Mupandi aza pasteur te jamais. Il y a aza pasteur te aza prophète te azali porte-parole, il a fallu Poupa. Denis Les. Vous comprenez? Babilobela ya mwanza lobi wana na nini na ba émission na landiye j'ai du mal azotala nga pena bien ayebi na longola lunette na nga ayebi oyo azoloba na ye Jules Ngandola nazali journaliste ya mukiete journaliste moko ya dimi oya Pasteur Denis Les, nde batu babengela yo. Batu babengela yo, Pasteur Denis Les. Nga na bengela yo Denis Les. Émission on a osa lelo. Ceux qui ont osé, osali droit de réponse. C'est ko daye na yo. Talanga pena bien. Ceux qui ont osé, ko sala droit de réponse na makambo na oloba lelo. C'est ko kufi na yo. Oyebi muto oloba no talanga pena bien na misu na melaka diamba te na melaka zododo te na melaka bombe te mais ceux qui Denis Les osali erreur osali droit de réponse na makambo na oloba lelo okufi na yo. Donc par là qu'est-ce que je veux dire? Babiloko ebele alobi wana contre la sœur Marie Missamou. Oh Marie Missamou abota mwana moya mobali ana 15 ans. Na pasteur moko boye. Non mais moi franchement ça va m'étonner. Quelqu'un comme Denis Les ne peut jamais se permettre de passer à la télévision pour raconter n'importe quoi. Moi je suis attaché de presse, il y a Marie Missamou, il y a la sœur Marie Missamou pendant 4 ans. Au retour na Yves Abdallah est vivant. Vous comprenez? Au retour na Yves Abdallah est vivant. Aroye bisao que Ngaïnde nazalaki attaché de presse à la sœur Marie Missamou. Mais koyuka Denis Les ko leka na télévision ko lobake Marie Missamou abota mwana moko boye na 15 ans mwana mobali na 4 ans abota na pasteur moko boye. Mais n'habitez mon pasteur. Moi je te demande, yo muto bato ba bengo pasteur. Nini ezwaka yo er moko bina quand vous passez à la télévision. Pour na ko loba n'importe quoi. Et ça rappelle nini? Vous avez besoin d'une actualité. Vous avez besoin d'éviter. Je me demande pas d'éviter.
monsieur Denis Les on a besoin combo na yo ezala toujours na actualité to ezala nini Denis Les Marie Misam azaki mutoyo pour votre information hein? Nazolo balikambo yo soki na kosi je dis bien naolo bana micro na yo soki na kosi ba musicien ya Marie Misam baza na Kinshasa ba na poto ba ola nanga ba musicien ya se Marie Misam ba na poto ba na Kinshasa ba ola nanga na bandai ko ya na ndaku ya se Marie Misam na bimsumu wana des fois c'est Marie Misam na pantalon azolamba pe na fufu nga na vaine to solola na sœur nanga vous comprenez la sœur Marie Misam c'est une servante de Dieu oh ya sali musala mboko e monani mais Denis Les se permet de passer à la télévision pour raconter n'importe quoi que c'est Marie Misam abota mwana moko mobala na 15 ans na pasteur moko boye ba bomba eti mwana ngwa ebani lelo mais Denis Les na mitu na rabana yo eza rabana nini yo okoma de porte-parole ya Fally Ipupa yo okoma porte-parole ya Fally yo ndongo za boye okoma porte-parole ya Fally bon olukaka siko nini olinga ozala toujours na actualité batanga kombo na yo to lukaka nini. En tout cas, dans l'émission Oyo, et là on a envoyé que ça soit la toute dernière fois. Autant à combo, il y a sœur Marie Misam. Totika molimo ya sœur Nabiso epé mana kimia et sika zali nzambe abatelaye avant na kimia. Mais yo comment na yo ko la télévision ozo lobaka makambo ningo comment na porte parole ya Fally lobaka makambo Fally ningo lingi. Mais parler d'une servante de Dieu qui nous a quittés, oh, totika na passe na motema biso ba oyo. Nga na voyager na Marie Misam to betela ba mbula na Brazzaville. Comment na mono ya bota na pasteur te. Non mais écoutez. Moi na ya Marie Misam o nga na yebi comment na Rite Misam. Mais à lobi que Rite Misam na lek ya mobile Marie a zoazem ya pasteur lokuta ya nyama. Omo ndenge Zak la lobaka vient nga Zak la lobaka o alokuta moko na ebité quoi ndenge Denis Les azali Denis Les alokuta moko na ebité c'est quelqu'un qui veut seulement se faire des vues vous comprenez est-ce que moi alingi bazwa ba vie alingi alobaba n'importe quoi batala ye batala ye. Mais atika balokuta na kombo ya la sœur Marie Misam oyo biso ba oto na pota na motema ti lelo. Ozo comprendre? Nga na ti lelo, ngai Jules Ngandola na pota na motema. Soko tuni ba immortel Kanik. O azaki chef d'orchestre ya groupe ya sœur Marie Misam ayebi. Ozo comprendre? Ba musicien tout ya sœur Marie Misam. Ba yebi qui est Jules Ngandola ndé na lo baboy. Ba yebi. To betela ba mbula na ba Brazzaville vous comprenez na sœur Marie Misam to yebi makambo tout sala donc aza kovanda bokota la siko na yebate la fois passée nga na yebisaki yo ndeko na bi na lobi kende na église ya Denis Les soko moni 45 personnes ba na église wana oye na pesi yo $100 est-ce que kende to kende kité na zo itante. Mais il fallait que nous la source à dans l'église. Batu bazate l'église ya Denis Les pour na nini. Batu tout ici bakimaye a comment porte-parole ya Fally. Donc il passe tout son temps de parler de Fally. Pour moi ça m'étonne. Fally c'est qui? Fally c'est qui? Passer tout son temps de parler de Fally. Pour Fally c'est qui? Non mais en fait moi ça m'étonne. Un pasteur doit préparer le culte à cause de temps la Bible. Un pasteur a temps il y a pour la bandimi, il y a prier pour la baka où ils ont la carte église. Mais lui il passe tout son temps de parler de Fally. Pour pas Fally c'est qui? C'est simple musicien congolais point barre. Vous comprenez? Non. Il ne faut même pas accepter cela. Au moins ceux qui maman et Marie Misam qui vivante.
Ce qui maman, il y a Marie Missam qui vivante. Nga mukolo na okende kosala prédote na ngai. Ozo comprendre? Nazolo bango na télévision. Je mets quiconque à défi. Mukolo na okende kosala prédote na nga. Marie Missam atikeli nga mbongo epa mama na ye. Ozo comprendre? Marie Missam ake kobeta production moko bona ba musicien na ye abisinga bi Jules na mbongo te. O nazana ngo yango yo mekende mona mama muta kopesa ngo. Nake na moni maman na ye o ayebaki nga très bien tono sola na bien maman nanga azo pesinga mbongo oyo la sœur Marie Missam m'a laissé. On comprend? Alors sœur na biso sika avandi avant na kimia et pas en colo. Alors il faudrait pas que les gens comme les Denis laissent passer à la télévision pour raconter n'importe quoi. Et puis le oiseau le bawana il faut na révéler bato bande ko ngai na kanda mabe ngakut basa ngakut na tala ngana saka ba jena mutu moko te po mutu tu azana mboko yo journaliste to na mboko yo kutu non na tala ka ya boduga après mais mutu tu journaliste to na mboko ayebi qui est Jules Ngandola orotu na Moïse Mbiye orotu na ba Mike Flor orotu na Mike Kalambai orotu na ba musicien bino boyebi wana ba oyebi sa qui est Jules Ngandola na lingaka lokuta te. Quand quelqu'un se permet de passer à la télévision pour raconter n'importe quoi, alors il ne faut pas botika muto ndengwana alba n'importe quoi, batoba gobe yango ndengwana. Non. La sœur Marie Missam ti akufi akei nzambe azwi molimo na ye abota mwana moko ya mwasi Ruth Missam. Ruth Missam wana tanga uti poto aye na ba obsèque ya sœur Marie. Biso batoza tuto yambaki mwana wana. Tango aye deuxième voyage na ye. Tant tout ça qui Pierre Tombal ya sœur Marie Missam. Biso to zalaki na mwana wana na hôtel Vénus. Ndenge na ba Ruth Missam ayebi. Mais moi ça m'étonne. Il faut expliquer bato ba otala biso, ba comprendre. Pourquoi Denis les salobi biloba loba wana? Il faut expliquer bato. Alors pourquoi le Bible loba? Effectivement. Parce qu'il y a la vérité de un Moussa Nanzama ko constaté oui très bien que pasteur. Yo mo pe aussi ça nga poser émission na yo franchement. Non non poser ba question di yo répondre ngai. Au vidanga ba poser émission. Parce que yo le Bible lukuta côté ezo bi makazo ba vérité. Te corriger ce ko benye Moussa Nzambe. Longola no Moussa Nzambe ngana no Denis Les. Ah wana talika yo moto ko ba. Ngana no Denis Les bon on a continuer. Ngana no Denis Les. Émission prophète Denis Les to ko ba émission. Ah. Par rapport à yango pourquoi eloni est motivé prophète Denis Les. Aussi ça nga poser émission Denis Les na sepeli. Donc longola pasteur longola prophète. OK. Alobi yango pourquoi bato tout bona poto bola nga bien. Alobi yango parce que na ba obsèque il y a l'homme de Dieu que nous considérons dans ce pays, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, papa il y a Moïse Mbiye. Tanga Koufaki, ba pasteur baya kebele. Vous comprenez? Ba pasteur baya kebele, tango ba pasteur balinga ki basala ba prière. Vous comprenez? Pasteur Sonika Futa, azwa ki parole pour na ko expliquer na batuke, tozo benga ba pasteur ya premier degré. Baya ko bondela. Ce que ba pasteur ya premier degré wana baboyaki Denis Les aya. Et pourquoi baboyaki c'est ça? Oh boso baboye baninga ne moko baboye ce que bongo biso ce que to robani baninga na moko baboye bongo biso ce que to robani. OK. Est-ce que vous avez réponse de bena baninga na moko baboye aza na premier degré ce que biso to robani parce que baninga ne ba comprendre que akoma na ye mutu akoma na ye porte-parole ya Fali. Donc, azo mérité que côté la Moïse Mbiye. Azo mérité côté la Moïse Mbiye maboko te. Ozo comprendre? Azo mérité te. Yango moni pasteur Sonia lobaki boy. Nous tous na amonika protocole était maman balabite yote, ba tele mo barrière ba yote. Siko depuis wana akangela pasteur Sonika Futa Kanda. Voilà pourquoi il est en train de rencontrer n'importe quoi à la télévision sous prétexte que la sœur Marie Missam abota mwana moka mobale ana 15 ans na pasteur Sonika Futa. Au moins Sonika Futa azotanga wana. C'est un grand pasteur. Na solanga na Sonika Futa boyi. Nde tozana yo, nde tozana yo. Nde tovanda na pasteur Sonika Futa boyi.
tu vas dans plus d'une heure. C'est mon vieux, tu vas dans solo là. Donc, tu n'as pas de pasteur mon alimité. Azolo de la Sonic à foutre. Mais tant que lobby qui est bandana sendui. Alobi ko bandana sendui. Si ko mana échanger et alimenter. Pasteur mo azawana abotana se Marie Misam. Vraiment atabino mo. Oyebi ke likambo yo boye. Tant même ba BG manda ba ko yo eteki ba ko tukanda. Tant lobi ka ke ko bandana sendui. Yo mo talaka kota bandi ko bandana sendwe ti ko koma na échangeur ezana pasteur moko boye ezana pasteur moko boye abota na se Marie Misam non mais to za la sincère ye kanda na ye azana ngona pasteur Sonika futa po tango ba pasteur ba homme de Dieu sérieux baleka ki liboso ye bakala ki ye na protocole ke ya matate siko na kanda wana allez à tel melim balamoko a comme que le baba n'importe quoi sur les autres pasteurs. Et puis dans ce plan, le pasteur Marcelo Mingi Denile Satakakaye midi tongo poko butu bandini mais akiparaeti. Vous comprenez? Akiparaya ta soki mukete. Pour battre tout baïba déjà que yene ngazawana. A comme un porte-parole il a fallu mututu surtout yebi. Yo imaginez un pasteur, je dis bien un pasteur soi-disant. Alors que la répétition il y a héritier. Siko yebisanga siko na répétition héritier alors que no luka ba verset biblique ya sika ako sani pour gagner ba âme alors que ça arche de Noé donc bisika ko gagner ba âme na yeza kuna non to za même bato donc Denis laisse na ba no lelo soki ka ko meki ko répliquer na émission oyo yeba ko ça na problème nanga problème sérieux donc vandaka ka nie nengo vandi wana po oyebi malamu ke oyo nyonso lobaki contre la sœur Marie Misamu, ils ont faux et archi faux, ils ont conscient, ils ont très conscient que ils ont faux et archi faux. Alors, Vanda pena nie pena, n'engue Benjamin Dalobara. Vanda pena nie. Oyebi malamu ke, ozo luka ba base na yo, ozo luka ba nombre de vues. Et là on vient pour luka yango wana. Olu luka n'engue ni ko gagner ba âme. Ndeni bato bongo la mitema ba yamba Yesu lokola mo continue mo bikisi. Beaucoup mo l'exata pour gagner ma vie, pour gagner je sais pas moi ba succès. Vous comprenez? C'est ça le vrai problème. Voilà pourquoi ngai nazolo bantake attaché de presse ya sœur Marie Misam. Na yo kalisusu Denile saleki na télévision te atangi kombo ya Marie Misam. Ça je le dis en conséquence de cause. Alors ba makambo na ye asala ba bes na nenga lingi o comprendre biso to bana Zakari baba baso donc mbanga eza kutu koluka te donc moni mbanga eza kutu koluka te mbanga eza loko to zakana ngo provision chaka kongo ndeni mbanga eza loko to zakana ngo peneza ba toni eza beleza ko vanda chaka kongo leka na leka eza pena do ba toni ya mbanga to zakana ngo biso bana zakle. Donc, si vous avez un problème, Denis laisse un problème. Pendant que vous avez un problème, Zakari, vous avez Luka Kimiana Gilles. Vous avez Zakari, vous avez Luka Kimiana Gilles. Donc, et là, on va Denis laisse n'a pas à table. Parce que n'oubliez pas que Zakari Bababa, c'est Azalaki manager Yassé Marie Missam. Peut-être pour votre information, Zak Azalaki manager Yassé Marie Missam. Alors, tant que vous avez la TV, on va n'importe quoi sur mémoire ya sœur Marie Misam. Oh abota mwana moko bana 15 ans mwana mobali banini. Na ebite bino boluka ba vie, boluka ba succès, boluka ba nini. Pour na côté déjà, na côté évangélisation, succès si là déjà. Quand on a succès zaté. Na tela qui est $100. Na lobi a kenda ta na église na yo soki bato baza 45. Ti siko $100 les autres pas te vai na mo. Vous comprenez? L'église pas traité parce que pas tout ba comprenant déjà que mwanza midi pourquoi pasteur na bango l'exarata na internet na kokumisa fali alexarata na robeta masolomo ezanga tina kokumisa ba héritier. Vous comprenez? Oh, un homme de Dieu doit passer son temps à consulter la Bible, à prier pour les âmes.
kobondela pona batu ko préparer ba culte, c'est ça rôle il y a un homme de Dieu. Mais yo loko olongwa na raya bato nzambe. Okoma na yo moko saper. Yo moko porte-parole ya fali pour pana héritier. Yo moko soki nani, je ne sais pas. Yo na lobi ndeko nanga Deniles ezala mbala ya suka, j'ai beaucoup de respect pour na yo parce que moi si na yo azali concert na biso. Mama Tina, c'est une femme que je respecte beaucoup. Mama Tina, aza concert na biso azali journaliste et antenne A. Vous comprenez? Alors maman on a le quoi na yebi bien. Aza concert na nga azali journaliste et antenne A. Ti a komi moi sino ndaku. Aza maman ya mbanga bien. Asolaka nga bien. Voilà pourquoi na yebi soko na pesi yo mise en garde très sévère. Deniles mokolo na koyoka susu yo tangi kombo. Ya sœur Marie Misamu na ba émission na yo. Pona koluka ba base. En tout cas, na ebité mokolo ngo yo za bnande na ebité quoi. Nata la émission moko oyo lobby o tangi li susu kombo ya sœur Marie Misamu. O sentir pena que bana ya Jacques le bazaka na batoni ya mbanga eza ebele evandi ya provision. Au moins pena ndenge ni na oya pena cette fois-ci. Parce que sœur Marie Misamu asala trop pour na biso. Asala trop pour na biso na travailler qui na mingi na yebi bien. Mais comment la mouton à la télévision salir sœur Marie Misamu? En tout cas ça m'énerve. Franchement. Vous comprenez? Merci beaucoup Papa Gilles Ngandola. Parce que par rapport à notre bandeko bazolanda biso, ba musicien ya Marie Misamu to sola na ba immortel kaniki ba lobaki ke ba reporter plainte. Vidéo en ezali contre Monsieur Deniles. Réaction dans les années makambo ya bonzambe ya église comme atina niveau ya parquet. Que va porter Deniles plainte. Te na sepeli fort na sepeli makasi mi kutu ndenge. Na sepeli makasi mi kutu ndenge obenge siko Monsieur Deniles. Voilà na sepeli nango. Vous comprenez? Yo za journaliste d'investigation, il faut bien nga bon Monsieur Deniles. Pour na raya ba pasteur azali souté. Même tchaka Kongo auto région de biso ayebi ke minamnito akoma na ye porte-parole ya fali, porte-parole ya ba héritier. Vous comprenez? Moussala ya nzambe pena comme il se doit sala rane souté. Alors ndenge immortel kaniki azuli kanisi reporter plainte. Mais je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Quelqu'un comme Marie Misamu atika biso na pasi ti le auto regrettera. Na émission na pesi témoignage moko. Marie Misamu apesa ngambongo ya prédote nanga. Aobi makutu mbango aokene production mo ba pesi mama pesa mbongo Gilles. Na na kuti mama na zumbongo apesi nga. J'ai travaillé beaucoup avec la sœur Marie Misamu. Natani Kombo awa Yves Abdallah. Yango na lobi boye. Yango na lobi boye. Tchaka ko ngwa yenega siko. Nga eloko na osenga na bandeko tu bota la biso makambu nyoso o Deniles alobi na télévision. Bo déconsidérer yango à l'immédiat. Eza lukuta. Ezal te. Son lobi bongo. Non. C'est là tchaka ko ngozela. C'est là où koma wana. Son lobi ke ezal lukuta. Et sonne bien te. Loba ndenge Zak la lobaka. Viens na biso Zak la lobaka. Et alors kuta moko ya kosakana te. Mais alobi nini? Alobi ke c'est Marie Misamu abota mwana moko boya mobala na 15 ans. Abota na pasteur moko azana limité. Kobanda na sendo eti na échangeur. Na 4-4 wana. Siko na soko zuka kabanda sendo eti échangeur. To mona pasteur Sonic Afuta, pasteur Moïse Mbie, to mona pasteur nani Mutombo, to mona Marcelo, pasteur Kankenza. Na otanga ba pasteur o ba église za banda boy banda sendo eti limité. Omoni. Otangi bon Mamo Langi azadi ya mwasi na mbali ne bango to bakufa déjà. Kaba o tangi vas-y. Oh na tangi wana. Sikoyo omoni sikoyo bo na lingi na faire comprendre ne batuke na rappeler batuke ti Deniles sa babilo wana. Azobwa ke la ne pasteur Sonic Afuta. Oh pasteur de Sonic Afuta a moninga na été. Vous comprenez? Pasteur Sonic Afuta na matanga ya papa ya Moïse Mbie. Apôtre Emmanuel Mbie Moulaya. Alobaki kaka ke ba pasteur ya premier degré ba mataliboso. Ma beni ni pasteur Sonic Afuta salaki. Sikolo quoi pasteur Deniles a mataki te. Protocole etchela ki baré ba note yo matate. Mbalamo asiliki a comme ko sala be mission ko chrétien Marcelo, ko chrétien pasteur Sonic Afuta. Sonic Afuta moninga na été. Sonic Afuta temple a tongi wana na sendwe. Zela. Ya sana ngote. Zela question soit réponse madame. Dash bonjour.
Daché. Daché. Allô? Allô? Oui, Daché. Yo Zalaki, chef d'orchestre à Marie Missamou. Marie Missamou a bota banaboli. Hein? Yo nani? Daché, c'est présenté aux nani? Bon, ça va. Tchaka Congo, Oyoki. Boyo c'est la gamme mutaku fa pro que nous mbongo na gouvernement. Mais les cambo c'est Oyoki. Non, yomo Oyoki. Non, par rapport à on ça mal les dames c'est information de l'eau. L'eau bito ça la RTNC, ton guerre contre RTNC biango. Na yebi ke osala trop pour non. On va rater non, yo kangana. Tu as obéi ça comme artiste oh yo betra kananu. Est-ce que trouver normal? Yo kangande ko danga Israël. Ça émission de il y a émission investigation. Ah ça danger salama pona ko soutenir Baptiste. Yo kana ko défendre ba cas malheureux. Les cas passés était à Kanda les autres banda. Les autres cas Caribou Varieté n'a pas ça votre information. Désormais émission Caribou Varieté est commis gratuit. Mais on dit même sauter. Voilà ton ça la émission parce que voilà ton ça la émission là où est la zone biso que l'ambassade de France de Salate. Voilà il y a mon ça Marie Missamou ngai je crois parmi artistes chrétiennes on va soutenir c'était Marie Missamou. Na bi vie à Marie Missamou ndambu mais ngai bi Marie Missamou ça kana mwana moko rit on a voilà mais en tout cas ça mala moté ndenge na kutubi de sona bino moni mémoire na moto baby sangote les morts ne sont pas morts vraiment que na évité passer des listes tant que ça évidemment en tout cas à ma connaissance ngana ebi mari nazoki na ndako na etongo pourquoi aza pas ranga en tout cas ngana mi oyo dash nani chef d'orchestre Marie Missamou donc par quel canique comme on est en moi. Merci beaucoup, Papa Chaka Congo. Toujours dans le cadre de l'émission. Il paraîtrait déjà que Plank Moko est déjà dans le parquet qu'on a déposé contre Pasteur Denis Les. Le problème c'est quoi? Ceux qui artistes ont volé dans le groupe, il y a Sœur Marie Missamou, bandimi qui porté plainte contre M. Denis Les. Mais moi je suis d'accord et je l'appuie d'ailleurs. Vous comprenez? Babengana no Denis Les. Vous comprenez? Batu na ye. La kisa biso kasi mwana ngo avanda na commune nini. Et puis lelo oyo papa, motako sayote. Test ya ADN ke ndaka so Afrique du Sud té. Liboso zalaka test ya ADN. Batindi de ke na Afrique du Sud bozeli réponse oyo la bino après un mois. Lelo test ya ADN comment osala malango awa boy na ba HJ na ba hôpital belé comment osala mwana ngo basali test ya ADN ya ye na mikuwa ya se. Mwana ngo azali yango d'abord bakobanda wana bakobanda liboso wana batuni d'abord Denis Les ta Marie Missamou ça na c'est mango comment est Marie abimi voilà Joseph voilà Joseph yango na lobi ke omoni biloko boko vietaka Congo il faut pas qu'on se parce que omoni Denis Les akomo luka ba baisse trop batutu ba yebi déjà ba congolais ba bazo baté ba to ba yebi ka comment déjà porte parole Nzambe papa akoma yoka na lobi boy ngai ngala lobi na zo benga ye Denis Les pour parmi ba pasteur azali souté siko ya sala boy na plainte yo ba porter contre ye ake no lakisa biso sika nini moi nango d'abord azali de 1 et puis toleki na deuxième étape eza d'abord justice il faut ba pousser bango tout ba sala ADN eza Nicolas Kisaki qui moi nango aza ya Sœur Marie Missamou soit aza mona mutu mususu ozomona et puis pasteur oya lobi ke pasteur mo abota na Sœur Marie Missamou aza na limité ko banana sendo tango pasteur sona lo baka ke mi pende ko Marie Missamou yebi yango de siko yoka na ebisa yo non tala Chaka Congo nazolo bango bato ba tala biso mokili mobimba nga je suis le seul j'ai dit je suis le seul à tuna Sœur Marie Missamou question wana nga na tuna ye ba musicien à Sœur Marie Missamou tala nga est-ce que na consito na consité oui na tuna Sœur Marie pourquoi le pasteur Sonika Futa alobaka yango na tuna voir même pasteur Sonika Futa ye moko question wana azoloba nazoloba na micro ye moko pasteur Sonika Futa na biso alobaka yango boy je crois que batutu bana na biso ba kanga explication une fois pour toutes
ezalaki lors d'une prédication. La prédication, c'est la prédication à les filles de Sarah. Au moins, ma fille à Sarah. Pasteur Sonic a foutu à côté à Bango. Alors, bino ma fille mobimba. Bokoma, olati sengle, ma belle zomonana. Olati jipe mukuse. Vous comprenez? Mi pende zomonana. A tout Bango. Est-ce que bino déjà ne bosa bosi bomona déjà mi pende assez Marie Misamu? Boni a tout le monde ngeni. Non, a tout pour Yoka. Pourquoi? Non, répondre. Par là, viens chacun. Mais Nanda. Non. On a Sonic à foutre. Yoka Malembe Yoka. Il faut comprendre. Chaka Congo Yoka. Yo si baba nzembo déjà yo za mwindu lokola nani vena biso kaluji Yoka. Abike ngai ki mwindu ba. Balobi boye Yoka. Mais tu dis question à répondre aussi. Alors pourquoi? Pasteur Sonic a foutu par rapport à c'est Marie Misamu Azali artiste oyo a bêta trop l'église naie. Et puis c'est Marie Misamu alataka toujours biloko milai. Est-ce que na côté na cité? Non, voilà en tout cas c'est voilà. Na cité na ko yomo lo bala miko na côté na cité. Côté on a raison. C'est Marie alataka toujours. Vous avez un exemple. Mais oui. Mais c'est normal. L'exemple peut être l'exemple. Non. Après ça qui est exemple par rapport à Yarolobake, c'est Marie Misamu alataka jamais et loko ya mokuse. Alataka toujours loko yo ezo benda na mabele, barobi na tout. Et baneko benda na mabele. Voilà pourquoi a rappelé qui na ba fille de Sarah. L'église na a prêché. Ayebi si ba fille est-ce que bino lo bokuma kolata ba sengla mikuse mabele zo mona na pona nini kolata ba jipa mikuse pona ni bosala bongo. Parce que ce n'est pas à Bango. Alors, est-ce que tant que Marie Misamu a obéta en église awa na armée de l'Éternel, est-ce que si bon monde la ta jipe bon monde de mi pende na ye question tuna ki ba fille wana yango wana siko batu bazo yango ba transforma yango na ndenge ya mabe. Oh pasteur Soni ane côté ba fille aisi bango bola ta ba biloko milai lokola se Marie Misamu ezala ki nde bongo. Vous comprenez? Yango na lobi ke et l'autre oyo Denis Salobi wana azala sincère ya kozonga la télévision aya ko retirer maloba na ye. Au cas contraire toke na ye boyi aza musala nzambe banga basala nzambe nalobi na boye taka Kongo talanga na misu akokwesa yo na ye bo toke na ye boyi ayebi bien. Vous comprenez? Bon ça va voilà c'est bien chacun nous intervenir Lilo Basuka en tout cas que évitons les buzz. Il y a mes mecs qui étaient à Kanda Pena Boloko. Voilà. Ils ont prendre quand ils passent à la télé, le bas biloko yebi. Ceux qui battent tourner. Exemple, en plus exemple, il y a Licha Chombo. Avec les macabres. Non. Ngaza misete o ya sala ka wa me bembe na kata mituka. Ils ont prendre. Waze o funda, il va tourner na juge. Licha Chombo, tangela biso miseni ni o mema e bembe na mutuka wa loba. Ils ont prendre, il fallait que personne parle tout massivement donc de pardon en tout cas vraiment qu'il a remercié papa Biso Boubou Lionel là à Sali pour arrêter qui plainte en tout cas merci c'est très important papa de Cheko comme Lumba pour remercier en tout cas vraiment c'était dur mais l'égalité à Kanda conseil de peu ça yo a changé façon d'ailleurs pour le bela vraiment attention net yo na monate la émission na yo pas que de funda na parquet toi non so na devant le micro hein Sandra Bumba allez Bumba allez Bumba pour l'anniversaire émission noka vraiment il faut bébé c'est noka il faut le makabo yebi na monsieur ndekolangai que au monde ba analyse sali attention avec ces trucs ici avec ces trucs là. Merci vraiment avec ta permission de Ronanga c'est bien un conseil Vietchaka Pesi. C'est très important. Bandego faut bailler barake micro so ba pesi au micro. Et le mot le batte que le n'importe quoi. Vous comprenez? Micro il faut le bas essentiel pour transmettre message. Vous comprenez? Ce qui mutu aux micro lokola objet moko bopona yo o luka ba base o luka succès. Soit quelque part makamboné ko sala succès ça souté. Au comme ko luka micro et puis ça au succès. En tout cas il ko malamu mingi so ki mokete. Vous comprenez? Totika molimo ya sœur na biso Marie Misamu epé mana kimia ici kezali. Mais que muto le kana télévision asala ba révélation moko boye oyo ezana maboko na makolote eza mabe makasi. Vous comprenez? Mabe makasi mais en tout cas nazo senga na batunyo surtout balandaki message ya ndeko na biso Deniles bo déconsidérer yango. Pourquoi bo déconsidérer yango? Pour na deux choses.
soit azoluka baise, soit eza parce que le pasteur Sonic Afuta tant abengaki ba pasteur ya premier degré na ba obsèque ya papa ya Moïse Mbiye ba pasteur miso ba mati ye ba boyaki ya mata tant ba boyaki ya mata a komi ko luka siko ko s'attaquer na pasteur Sonic Afuta en disant que pasteur Sonic Afuta ce qui ndengeni par rapport ya au mwana moko abotaka so na mari non tous la même bateau tous la bateau mutu na nzambe basakana na yete parce que on va attirer ma malédiction ma casse na vie vous comprenez yé asala o azo sala wana ça n'engage que lui-même vous comprenez ça n'engage que lui-même vous comprenez ana moi si moko ma yele maman na biso tina moi si moko ma yele une bonne femme une très bonne femme mais ngelo na osenga kaka il ne faut pas akomaka na ba niveau ba biloko aboy. Ce n'est pas bien. La sœur Marie Missam avait une grande famille biologique. Bandegone ba na poto surtout ba ebinga. Vous comprenez? Mais quand vous passez à la télévision pour dire n'importe quoi, la sœur Marie Missam avait un enfant, un garçon de 15 ans, patati patata, et elle a fait cet enfant avec je sais pas avec un pasteur. Mais attends, est-ce que vous avez des preuves? So ba memi na justice ndenge kaniki alobi ba memi na justice ba ke na ngoti na suka est-ce que denile sa akokopesa ba preuve nyonso tout ba sali pe test ya ADN maramu nyonso tout bongo so le tombe ke maramu alobi eza bongo te ba réconciliation o bo senga pardon botika ndenge taka konga utoloba o mo tamba to ba na micro ba bosanaka après que maramu o te to senga pardon to boma moto to za bandeko mais tango yebi que to za bandeko pourquoi les gars qui na micro pour dire de n'importe quoi? Il faut éviter de parler de n'importe quoi. Des choses que vous ne maîtrisez pas. Il faut éviter. Vous comprenez? Oh, papa. Merci, Gilles Ngandola. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir reçus. Malobano, Yasuka et votre numéro de contact. Ouais, merci beaucoup. Merci. Banderonanga, iso yibomo nazaki un peu moi likolo. Bolimbisi na batoto balaninga mokil mobimba bolimbisi. Moi je m'appelle Gilles Ngandola. Hein, donc moi na honorable Zacle, moi mbanga ibele pena. Ce que je sais, la sœur Marie Missam d'abord azalaki honorable Zacle azalaki manager naye. Mutunyo surtout ayebi. Ya osamba ko tout manager naye. Ngai nazalaki attaché de presse ya sœur Marie Missam. Ce que yoka makambo denide salobaki nde pesinga kanda e révolté nga. Voilà pourquoi na ndimi ko leka l'émission oyo. Et je pense qu'à ozongela ngo souté. A loba suba makambo lobaki wana ti. Vous comprenez? Pourtant qu'il a continué ko loba. Il y a un journaliste, ce qu'on a un journaliste, ce qu'on imagine la suite. Il y a un journaliste, un journaliste. Ce que vous imaginez la suite, ce qui a continué au leka, kolobaba makamboana. Donc, ce qu'on a panza nengeni. Donc, on loba kout ko leka ye musika. Vous comprenez? Donc, atika dossier, atika kombo ya se Marie Missamu, epé mana kimia, alobango lisusu te. Là, je serai d'accord avec lui. Vous comprenez? Merci beaucoup. Alors, bandeko tout bolandi biso. Ceux qui m'ont contacté, c'est simple. C'est simple. Peut-être vous avez des remarques, vous avez des suggestions, vous avez des conseils, vous avez des félicitations. Je ne sais pas moi. Mais au Benga, plus 243 999 131 004. Je reprends. Plus 243 999 131 004. En tout cas, merci beaucoup Alvin, merci pour l'opportunité que tu m'as donnée parce que, vous savez, c'est Marie Missam Ponanga a représenté beaucoup. Vous comprenez? Alors, comme on a mouton à combo de Nanga Mabe, na rozalaka d'accord nango mukolo mon côté. Vous comprenez? Tu as eu Lukanga pour yebike nazala qui peut mener à Marie Missam. Na travaillé avec naïe. Vous comprenez? Alors, nalobika ke débat wana lokuta il faut si là. Denile si atanga lisu kombo ya sœur Marie Missamu te. Pasteur Denile. Tchaka Kongo tala muno nanga. Tchaka Kongo tala muno nanga. Papa. Denile. Matali wa. Oyoki. Tala ana pouvoir akoko isayo. Bon, de toute façon bon. Vraiment beaucoup de fois pour moi espère vraiment tout ça, le problème avec Moko, c'est des moments. Il y a des mots est très malade. Tout le monde est une année, il y a des mots à la maison.
vraiment que je ça la passe mingi na remercier mingi vraiment en solo mais ce qui ont en solo vraiment merci toi t'as zoluka baise soit eza parce que le pasteur Sonic Afuta tanga bengaki ba pasteur ya premier degré na ba obsèque ya papa ya Moïse Mbiye ba pasteur miso ba mati ye ba boyaki ya mata tanga ba boyaki ya mata a komi ko luka siko ko s'attaquer na pasteur Sonic Afuta en disant que pasteur Sonic Afuta ce qui ndengeni par rapport ya au mwana moko abotaka sona mari non tozala même bateau tozala bateau mutu na nzambe basakana na yete parce que on va attirer ma malédiction ma casse na vie vous comprenez yé asala o azo sala wana ça n'engage que lui-même vous comprenez ça n'engage que lui-même vous comprenez ana moi si moko ma yele maman na biso tina moi si moko ma yele une bonne femme une très bonne femme mais ngelo na osenga kaka ke il ne faut pas akomaka tina ba niveau ba biloko aboyi. Ce n'est pas bien. La sœur Marie Missam avait une grande famille biologique. Bandegone ba na poto surtout ba ebinga. Vous comprenez? Mais quand vous passez à la télévision pour dire n'importe quoi, la sœur Marie Missam avait un enfant, un garçon de 15 ans, patati patata, et elle a fait cet enfant avec je sais pas avec un pasteur. Mais attends, est-ce que vous avez des preuves? So ba memi na justice ndenge kaniki alobi ba memi na justice ba ke na ngoti na suka est-ce que denile sa akokopesa ba preuve nyo surtout ba sali pe test ya ADN makambo nyo surtout tout bongo so le tomber ke makambo lobi eza bongo te yebisa nga siko après ko makambo ba réconciliation o bo senga pardon botika ndenge taka ko ngauto loba o mo tamba to ba na micro ba bosanaka après ko makambo te to senga pardon to bo mamoto to za bandeko. Mais tant que tout ça, pourquoi les gars qui ont un micro pour dire de n'importe quoi? Il faut éviter de parler de n'importe quoi. Des choses que vous ne maîtrisez pas. Il faut éviter. Vous comprenez? Oh, papa. Merci, Gilles Ngandola. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir reçus. Malobano, Yasuka et votre numéro de contact. Ouais, merci beaucoup. Merci. Moi, Likolo. Bolimbisi na batoto balaninga mokil mobimba Bolimbisi. Moi je m'appelle Jules Ngandola. Hein, donc moi na honorable Zacle, moi mbanga ibele pena. Siko mona ke la sœur Marie Missam d'abord azalaki honorable Zacle azalaki manager na ye. Mutunyo surtout ayebi. Ya osamba ko tout manager na ye. Ngai nazalaki attaché de presse ya sœur Marie Missam. Siko ko yoka makambo denide salobaki nde pesinga kanda e révoltenga. Voilà pourquoi na ndimi ko leka l'émission oyo. Et je pense qu'à Ozong la souté. À Lobasu ba makambo loba ki wanati. Vous comprenez? Pourtant qu'il a continué au loba. Ah, hier un journaliste était. Ce qu'on a un journaliste. Ce qu'on imagine la suite. Hier un journaliste était. Ngande mon journaliste. Ce que vous imaginez la suite, ce qui a continué au leka ko loba ba makambo wana. Donc nga ce qu'on a panza ndenge nini. Donc na loba kutu ko leka ye musika. Vous comprenez? Donc, atika dossier ou atika kombo ya sœur Marie Missamu epé mana kimia alobango lisusu te. Là, je serai d'accord avec lui. Vous comprenez? Merci beaucoup. Alors, bandeko tout bolandi biso, c'est simple. C'est simple, peut-être vous avez des remarques, vous avez des suggestions, vous avez des conseils, vous avez des félicitations, je ne sais pas moi, mais au Benga plus 243 999 131 004. Je reprends plus 243 999 131 004. En tout cas, merci beaucoup Alvin, merci pour l'opportunité que tu m'as donnée parce que vous savez, c'est Marie Missam Ponanga a représenté beaucoup. Vous comprenez? Alors comme on a monté à combo de Nanga Mabe, na rozalaka d'accord nango mukolo mon côté. Vous comprenez? Tu as eu Lukanga pour yebike nazala qui permet à Marie Missam na travailler avec naïe. Vous comprenez? Alors, nalibika ke débat wana le kuta il faut si là. Denile atanga lisu kombo ya sœur Marie Missamu te. Pasteur Denile. Tchaka Kongo tala munona nga. Tchaka Kongo tala munona nga. Papa. Denile. Matali wa. Oyoki. Tala ana pouvoir akoko isayo. Bon, de toute façon bon. Vraiment beaucoup de pour vraiment espère vraiment toujours la problème à mon c'est des moments.
Yann de Mos est très malade. Tout le monde est bembêté. Une année, va évacuer. Yann de Mos est à la maison. Vraiment que Dieu ça la passe mingi. Na remercié mingi vraiment en sous zolo. Mais ceux qui ont en sous zolo vraiment merci. Tokotana bisoto lata voyant simba mbogar tala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi tokotana lobi sonyo zona bilare boutique tokotana bisoto lata voyant simba mbogar tala ayezali na ndenge na yo mwani eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.